Bah tout le temps, je suis baïba. Nga nazala ingénieur. On est la tête sur histoire. Oui, nazala ingénieur de son avant na contempler. Donc moi na muke nazala déjà ingénieur de son. Imaginez nzembo papa obochaki te ngande ingénieur de son. Tala baneni no. Comme Kimaer moko ezopia kanda. Donc ayebisanga que premier nzembo na José Ndi. Un grand chanteur chrétien yé ayibsinga ko yebi ke premier nzembo na yo ingénieur studio na bossa na. Donc tout ça trop na musique. Kota Empire Bakuba état ingénieur de son au salon la qualité ingénieur de son mais ba clip ni ba œuvre mille j'allais dire il y a des faits pépé calé yunim to ando sala ya. Mais on a un côté Empire automatiquement va découvrir que nous sommes ingénieurs. Carrément installé, bah moni benage est tout élément. Bon bah garder un point. On a eu bien mon amour. Bah quoi peut on négliger. Mais bah comprenez que bah talent dans un amour, n'a capacité n'a pas qu'on lâcher la tête. Bonjour, bonne année fidèles internautes de Clébois.com. Nous sommes la chaîne d'actualité et d'information ensemble avec les vôtres Bakali, journaliste artiste. Je reçois un artiste musicien, un ancien de l'Empire Bakuba, l'orchestre cher à défunt Pépé Kalé à son âme, avec qui on va parler, on va décortiquer l'actualité musicale parce qu'il s'agit de Godé Lofombo, un grand arrangeur, ingénieur de sauce également, avec qui on va en parler concernant l'actualité. Merci de la nation Tonton Manamanga Pichu Boss Lady, la française la plus belle. Merci infiniment à vous, mes différents partenaires, puis sponsors officiels. Merci à toi, Déogras Kimbe, mes futurs honorables 2023, Bissonio voté. Merci à MHLMB, Resto Bar, Marie-Hélène Linongi, Medi London, bon séjour à Kinshasa. Et puis, Yagoche Mascotte, l'homme des grands événements, bon séjour, Nandenge à Londres, Wana grand frère propre. Merci à vous. Et puis, Jean-Paul Welly de London, il est ici à Kinshasa. En tout cas, ce journée, il s'est passé très bien avec sa fondation Wellpay. En tout cas, fondation Anna pour l'avenir et ça qui est de construire l'avenir de l'ensemble. En tout cas, merci à vous, Jean-Paul Welly de London avec sa fondation Wellpay et puis chez Lamputu Kassongo. Merci à toi, chez Lambelou Kassongo. Je suis bel et bien, ça pour autant monopoliser la parole avec Godé Lofombaki. Je les salue. Bonjour. Bonjour. Alors, partout dans le monde, l'année 2021 avait bien commencé pour la toute première fois à Clébois.com. Plaisir nayo ezanini ya bengi sabiso comme on a un bon cadre d'abord. Félicitations pour la studio nayo. Merci. Plaisir nanga ngande nana esengo makasi pona minitu bato bazolandanga, bato bavandi na bapale, bazolanda nini yo tunanga nini ngana o répondre. Plaisir za ngai na opesa nzambe merci et puis bopambola mako. Merci beaucoup. Alors, l'activité musicale s'est passée comment? Parce que depuis un temps, on a déjà un orchestre et Zalaka. Avant tout, comme on a autre actualité, puis studio, on peut un peu au fond la parenthèse un tout petit peu. Oui, l'activité, ils ont ralenti. On a une question à finance. Biso finance, ils ont noté. Mais toujours bossé. Nous avons croisé ma bourroté au Koutinga, on a Francis Wandane, on a un album nanga. Aza parolier monene o azobunda nanga makasi na album nanga iza pena banze musu ezawa ye mutapesi donc nazo na croiser maboko te nazo bosser kaka nzambe mo yebi un jour nani akoya ko financièrement asunga ngande pe ba artiste musu basunga bango nga jusque là soutien pena financière na noté ya ngona monita musu malembe wana. Alors s'il s'agit de parler de Godé Lofombo sur les plans orchestration Toyebi au sala orchestre et puis à un bon temps, un bon moment comme ça, au sala succès moko na ndenge ya kini ya osaganate et au finish oye kosi la kaka boito utiliser terme moko un peu quinois et par après na moni susu oyo bimisa générique moko boyo sala rango si je ne me trompe pas na espace il y a grand frère na biso Tamak. Générique wana à un bon temps et banda obal mais ti lelo sous position na yo ezoye banate ya musique ya orchestre na yo.
justement nde na utoloba mboka ezo permettre biso te to evrer facilement donc makambo ekoma trafiquer quoi na koloba pena na mot pena na vrai sens du mot tout ekoma omoni na ntango olobi na saki sous succès on ezalaki na générique ya honoré na mwana Golbert ba un coup de flamme ba Rwandaka ezalaki wana po ani na utaki poto na utaki fraîchement de Paris nazaki na moi poche moi soutien zalaki donc nazaki na voiture ya sika bilambe bele donc makambo koma conditionnaire yango wana or avant makambo ezalaka te ezalaki artiste asali œuvre na tche mais lelo nde na yebiso tala na utosala eloko wana na tamak travail bien fait générique wana travail bien fait mais sali makasi te po nini ezalaki appuyé te financièrement donc nazaki na makoki wana te ya omoni ke ezui ampleur wana te o nyonso ozomona bazozo ampleur oui nzambe pa pona baoya ye muna mtana ngonga na ye mais mingi eza trafic d'influence mutu esa na mboko trafic d'influence na ba ope bazwi grâce ya kokutana na ba financier po nayebi te mbongo baozwela yango wapi mbongo biso tomelela pema bango bazwa yango po biso tuto ba musicien bazozwa yango wapi po bango baza nango baosenga 2000 boabimisi promotion po esala bezosenga 3000 abimisi biso zokoka te mais tozosala bango mosala moko oui tolobi ke nzambe pa sala na ndenge na ye mais toyebi na biso mpe makambo ezoleka bagarçon ebele bakoti mabala bakoti mabala ouais akoti libala moi ya basi kaka nalobi aza na besoin mbongo ya promotion avoyage akasala makambo ebele amenace biso na musique ya basali yango bamosusu bakoti baeglise ya désordre c'est normal pour aller senga na nzambe l'église eyebana banda kala ya bien ya désordre ezalaka toyebi na biso et puis il y a désordre ezali et puis bamisusu mobali makoma mwasi biso makambo na tu tolingi na biso bamusicien tolingi yango te yango moni bato baokama biso fombo pozo mata te pardon bolina kende kuna nga na mobali ya solo naza mutu normal naza mpe pressé na vie te nazaka mpe complexe te po kaka générique na nga bi album na nga ebima ereni naza na mbongo nasala babétise wana non tozobunda nzambe akosunga mboka oyo ekozonga mboka ntango ekozonga mboka moto asali mosala na ye moto aza de quelque part nde ezalaki liboso asepeli ake kosomba cd na yo bien nini na yo atélécharge na net makotili yo mbongo lelo eza lisu te eza te personne moto asombaka nzembo oyo aza te na Congo bamiso nyonso to baobimisa lelo ezaka relation bamona visibilité mais mbongo ekotaka mbongo eza te biso tu tosala mosala yango biso kala to bana oyeba te kala baveglaki biso ke atala lofombo wana vida or ke to wana bato pe o balinganga ata baza mingi te ata baza ba milliard te mais bazali oyo bakeno sombaka œuvre lofombo mais bazokoka susu te lelo toza na kinawa na bengi moko yo leader no nani o nga leader na nga tel laksanga œuvre na ye moko original oyo somba aza nango te tosala banquete wana biso tuna musicien oyo babeta na baorchestre bato wana nyonso tobala na baœuvre na bango te nayebisi yo na minute oyo moto azoteka aza te na Congo awa mpona nazoyebisa yo te mpona nini Congo toza na problème nani yango akosomba olamuki na ntongo nano kimi mama mapa yebo batami ozoka mpe soni to yebisi bana yebisa ye naza te siko mutu wana akenosomba cd koma bato nazoba wana toleki ebele par rapport a bato bazosomba yango wana ça prouve ke mutu azosomba diske aza te mutu azosomba œuvre na biso aza te sikoyo bango bamasa na biso misu bana balare ti lelo bazobimisa banzembu nayebi te ezaka drôle bamese na makasi bavie mo peut-être balela yango nalobaki nzambe mpe asala na ndenge na ye tamoso atindela bango bamesene biso bamesene wana baye te donc yango wana tozela mais jamais tokosede nga pena nde na boye jamais bozela nga te na coin wana ke bobanomona ngai nakoma mwasi impossible bokomona nga mpe jamais nakebala mama mobimba nakoti na ndako na ye mpo nakoma danger bokomona ngo jamais de naza marié naza na femme nanga bokomona nga mpe jamais nake kozwa mama moko boya likango akoma kopesa nga bakare natambola wana eza bapratique ezosalama to wana bamaster ebele bamasebele baza na banord batindaka bakara bomona nga mpe jamais nazwi kara masa moko natambola na 6 mois nabangisaka kini après bateki kara wana nazongi na ngasu normal
Donc jamais de la vie. Nana moi. Pardon, il y a un cadre idéologie parce que papa m'a paix à son âme. Alors dans la cadre musique, il faut aux ananda comme ma casse, moi ça ma casse voiture paix à ma casse tant que star musicien, il faut apparaître apparition na yo, il faut ça na bandenge mon père au bangi sabatu. Il y a pas mal de chances des choses là où peut-être batne ba okindile na concept wana. Bon, il y a le bac qui a une époque nini, le bac en époque mais les autres tous sous une époque wana ti. Les autres tout na zo bisayo eza dévié bien comme ma bé comme malam. Tout ça sous une époque wana ti. Époque il y a le bac wana azaki na raison, ba on ba la ki abeti concert pe na vis-à-vis bato ba koti. Mbongo na ngwa zui akena ngona ndako ngayo lo fombo na beti na Delta Force na lingwala. Payant bato ba koti na mona yango mais changer lelo eza pena ko tche libaya bato tu ba libanda ba tele 1000 prises to kota ko masolo on ndo ba yeba ko to fele ba futa ote obimisi nzembu muta copier o tele pena na coin est-ce que n'importe quoi na yo bana yo ka muta tele na coin lobi to teka flash ya ka soma flash to chelo musique o fele za la rate lelo ezali bakanga bango te na biso lelo tozana donc makambu tout eza ya kobeba tozo sambela mokonza mboka abeta pena ba marteau ti côté na biso makambe bonga to vivre na musana na biso ba auto tikali to ngana mibenga gardien du temple tozo simba rumba ngo na création na kosala ngo na makambe belé to tikali moke so to céder mabe makasi po musique on se bambani pena bato belé to obeta na bango baza kutu ba artiste te ba yeka kozanga misala ba kompe ba musicien et belé ba msupe ba oreni nzamba sungie ba miracle za muda mi sente aina vina bino mareni akoma pe na la toza na bango oh ça l'appelle moi jalousie te ça kana jalousie te biso ko to ba na nzambe totala ka boto bi oh to kumisa nde nzambe tout ça en jalousie au moins te to condamné so la jaloux bo kondo ko beba. Mais est-ce que par rapport il y a concertation oh bon na kota na po concertation ya mokonza mboka bengisa bino obino ba konza mboka ba meka un peu osunga bino eza parmi ba voix o pena bino bo se plaidaka beaucoup plus pour na yango tant bokinda concertation na au chef de l'état a bengisa ki met tout monde ba artiste ba sala représenter tout monde qui ba domaine tout ba sala ki est-ce que ça qui peut parmi ba point important o bo meka un peu osola ngona mokonza mboka pour na ko meka osunga bino ba artiste au bosala ba œuvre bino parce que œuvre artiste eza œuvre moko en tout cas eza œuvre eza bon qui terme o eza palpable o na meka un peu ko utiliser au montant on sali œuvre na yo eza une eza œuvre de l'esprit de pour que mutu a pirater yango eza déjà infraction parmi ba paramètres wana nyonso bo meka un peu ko soulever moi ba point na concertation bo kinela ipa mokonza mboka. Bon jusque là banda ba uta kuna na to mona bango te ba commission ngelo mo privé tant ba uta ki pa chef de l'état ba kenda na ba bandako ba sala jamais ba ya kusabiso ke to solo li boy sala mate. Bon na profiter na ibisa ba konzi eza système na biso ba surtout ba vient na biso ba on va so ba bengi yo pour que ne pas mon ba bengi yo te ba bengi ba musicien do yo ko représenter ba musicien donc uta na yo kuna faut salisa et puis tant au bimi on a pas pu moi transport on a faut salisa moi compte rendu na transport te na lobi soki ngana za ki bango voilà na mo transport ba pesinga lokola ngamna ke no représenter ba ninga na ko zo salle na ba musicien boya tout ko so na chef de l'état tala idée biso de lobby pour avant ba kendena no ba consulter monto te ba kendana bango moko ba keloba mais wa tondimi bazaki tendance confondue eza na gravité ba idée o ya biso ebima kuna na batimiso meta bo uti neto za bona yebite masolo basola kuna et puis bato ba kenda to sola na ba bien to sola na bango wana eza cop do pona bango eza cop na bango bakendaki ba chef de l'état bazonga e cop na bango makamtu bayoka kuna ya bango etali nango biso te pona ba pesa biso compte rendu te ti lelo bon eza makambo ko normalement chef de l'état lingi na yango te mais bango bazo continuer yango eza makambo ba banda nango depuis kala donc so ba bengi yo ko représenter baninga tango ye oh benga bango ti et puis oza na moyen ya ko benga bango les autres dans ba réseaux sociaux que olobi bon moi li kondo na louer salle boye pour li kondo ngombo ya yote so ki nguna ta ba besa ko trans oye olobi na louer salle ba musicien boya na yeb sabino makambo chef de l'état to solo na ye biso to koya le temps yo tuninga benga na répondre facile
mais nayebi kutu makambo solo te. Est-ce que mutuneti yo comme on a déjà yo oza icône pe na musique na biso so babi côté bato sima penza côté orchestration oza parmi bato ezaki bosa la fierté pena ya musique congolaise. Est-ce que oza muto pena ozangisa kozala na concertation wana ou ezalaka na mwa ba rivalité moko ezala entre bino en moko boy go permettre te no ozala wana tandis que oza éligible habilité pe ozala wana te makambo kako chef de l'état zobundela pa na biso pe ezali pa na biso ezali ben filtré baza ebele alors baza na besoin ya RDC matate mutu nyonso azalaka tala na RDC tovivaka na pasi pasi bakokombattre yo na bamoyen nyonso tinga nazalaka te na makambo wana bacréateur ya bundaka donc akozala wa te c'est ça ozotikalaka mutu apasi taba okende kokutana mokonzi biso na culture na biso mokonzi atika bato pamba te mutu ata mokonzi soko ayambi bato afa bokende fo bozwa ata mai ya komela lofumba kozwa mai wana te azwa mai wana poni batala masolo te batala ne mai wana batalaka mai wana batalaka masolo te po so batali masolo nga na kozanga te naza na expertise naza pe na vandi na bango et puis banzemu na bango mingi ngam na beta yango soki eza na servir ye ça va mais soki eza place moko mai ekobima ya komela na okende te baobeyanga te. Alors tosonga na point au lobby que ba musicien belé ba koma basi et meki un peu ko meka ko attirer attention na ngai sur ce tozomona ba musicien belé lelo ba osala ba succès na ba o génération na yo na o ya lelo alors eza toujours idéologie ndenge lobela na que bakoma basi ou bamisu bakina okota ba mabala c'est-à-dire na basi ya ba mikolo ou bamisu pe ba ba PD to utiliser terme o ezo convenir. Papa na ngai eza mama kobomba te tozoyebi tozomona ngo na otanga kombo te po yebi mboka na biso eza ke bakokende ofunda yo ya loba ye na nga boye ya sala ye boye ya sala baapprouve nga boloko ezaka makambo esalama toujours en cachette baokayanga te mais eyebani nango eye boye eza na mama odisite te nazoyebisa yo toyebani nakotanga te po nakoprouve yango te eza comprendre kaka bino moko boza bato ti biso moko mpe tovandaka toyebani na biso toyebani o nga mpe na mission ti na mpe na bato balingaka nga ti epuis bato balingaka nga mpe nasenga bango mpe ere mo balare bazozwango mpe difficilement bazokoka te me bango siko bato na bango bazwaka lare yango wapi mpo baosala makambo minene bamosusu mpe te kolobisanga ebele te nayebisi yo eza flou eza clair te mais eza nango elengi te naoloba boye na kombo ya nzambe eza elengi te ngai nakosede te nayebi ke nzambe aza na mokolo na apesaka bato nasolo wana basala nzambe ebele naza na papa na ngai abe makamba oyo encadraka ngai na makambo bonzambe ayebisa ngai moto na moto aza na mokolo na ye nzambe ayebi lobi na nga alors nakobebisa yango te mpo na mokili oyo mpo kaka bamona lofombo na kara ngolo soki nini ya ngolo soki nini mpona kokisa makambo wana tu na leka kobimisa générique erenier sefi edu yango comme nzembo principal ya sefi à l'époque na 2000 na sala yango neti lelo balakisi moto na TV5 na leka yango komona mokili oyo namona yango partout nzambe akrea mokili oyo nakenda Asie, Amérique, Europe, Afrique, kobanda Europe na Scandinavie okititi Portugal na yebi donc naza complexe ne lo moto nzambe sa fongola ngai lelo libala naza nango mwasi azali bana bazali siko na céder na nini. Merci beaucoup Studio P Ezali Tokoko Mawana. En tout cas, je vous signale, fidèles internautes, pour vous qui venez à peine de nous suivre, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince. Je reçois Godé Lofomo, un artiste musicien, bassiste aussi également de ce pays, qui fait la fierté de la basse. Et merci de la nation Tonton Manamo Patron, Mangaya Pichu Boss Lady, merci Champion Adol, Azalaga Mokonzi à La Rochelle, et puis Yaouli Pensier Nende, Azalaga Bayer des Fonds. Champion Adol, Mokonzi à La Rochelle, grand prêtre, et puis Yaouli Pensene, Azalaga Mokonzi, puis Bayer des Fonds à Kati à Paris, Boni Basango ya Mama Emeline Zemba, ya tous Pepele ya Mbetolo, Gauthier Mascotte, grand frère propre, ya Gauthier Mascotte,
l'homme des grands événements, leader à Londres, Vicky Mbelani, patron à Londres, et puis Tims Kabengele, bon séjour à Kinshasa avec toute sa famille, l'homme des immeubles, l'homme à niveau, Tims Kabengele, grand frère propre, merci à toi. Dédé Lucas Cashmani, il y a Madame Mamisa Lucas Cashmani, couple impeccable, Dédé Lucas Cashmani. Il y a Madame Mamisa, notre triple nationalité, américain, français, congolais. Consommez sa chanson Motema et continuez toujours à s'abonner sur sa chaîne YouTube, notre officiel. Merci à toi, notre triple nationalité, Noël Kamaya, les nécessaires, Nakati à Djobour. Je suis bel et bien avec Godé Lofomo. La série continue toujours des questions. Alors, comment on a eu la vie? Il y a mon inspiré au Sala Studio, raison pour laquelle tous à la carte studio, déjà, je vous signale. Bon, on a eu inspiration studio et uta bomwana. Donc, on a botami na famille moko ya culture. Papa na nga linga culture makasi. Père na nga zaki père oyo amoni bana bazo kabula ba match ya sombeli ba varis na ballon. Boli boko no beta match a lukel bino da match bolia. Père na nga zaki bongo. Place ba beta musique na village pa ya botamaka. Yim do ya ko cha danser batu ba osepela. Wana de la père na ngai. Siko na bana ya boti Shora Mbemba star pe na mboka oyo yende muto azaki na ben stream banda nga mona moke na kote de studio na lopango vina biso azaki na studio batu ba na ko ya ko enregistrer et puis comme na moment via tika gine ba activité wana yangwana omoni gu wana pour un ingénieur de son avant na kota empire bakuba batu tam so ba yeba ate nga nazala ingénieur relative sur histoire oui nazala ingénieur de son avant na kota empire bakuba donc moi na muke nazala déjà ingénieur de son imaginez nzembo papa obo chakite me ngande ingénieur de son c'est vrai tala baneni nwana donc na bandi musalo na bo mwana pena tina ye na muziki na kota empire bakuba mukomsu na kuteni na frère Kombe Kimi là toujours musicien ouais ça musicien chrétien musicien monene Egoyaka Maurice Matuta non Mike Kalambay te bon tout sous la comme nakamwe bo nyoso bakanda na biso bakanda ba mise ba pede ba mobala ba vodo ba kombe comme kimaer moko ezopia kanda voilà donc ayebisanga ke premier nzemo na José Nzita komboye José Nzita aza grand chanteur chrétien yebi ye ayebisanga ko yebi ke premier nzembo na nga na vie yo nde ingénieur na studio nga kutu na bossa na ka déjà donc to sali trop na musique ya mboko to sali trop yango nozo mona ke inspiration et salaki ta na komi boye na bino nga fo nakana na za roi vv omoni vie na biso verkis azo ide ba jeune ba orchestre zo bima à l'époque asala yango nga pe na ligne na river na salango malgré ba âge zo kende ba salaka ba za na bana mike pour mboka ba na o permettre biso mboka etikeli biso ta na te inspiration na ngeza bongo na za place moko boye nazo ide mutu mo baza na difficulté na bengi yaka sala nzemo noa ngamona financer et bimi pa jimbongo comme ça vinaye yango no moni na bandai na studio malgré orozwa aide wapi ponga o izana ba frère na ngamoko mokozwa aide wapi mais za na bato belé omona ke tozaka na fond moko boye babe yango FPC fond de promotion culturelle biso za na compte kuna te batu kako bazana bayeba ina bango na batu mombo il faut sala c'est pire na biso tout wana tozwa raté yango no moni na décidaki na mokeo na zwaka na yo sala studio. Mais est-ce que n'est pas dans l'isolo un tout petit peu n'est kota empire bakuba état ingénieur de son au sala na qualité ingénieur de son mais ba clip mi ba œuvre mi j'allais dire il y a des faits pépé calé yonde mto ando sala yango mais ngata na côté empire bakuba automatiquement ba découvrir que na ingénieur de son carrément installateur ba moni benage toujours élément bon ba garder nga poni pona yibena mona muke ba ko yepe ko négliger mais ba comprendre que ba talent na zanango na capacité na ba ko lâcher ngate yango moni ba metena ngati na sali belé na empire na komi confiance à Pépé Calé blague té pour na rien que musala azomona ke soka pesi ordre boy na ke na exécuter salami eloko suka komba bitumba suka na sala eza cocktail
et puis na gagné yango malheureusement ndenge nzambe asala makambo na ye Pepe Kala azalaka te so Pepe Kala azalaki en vie ti lelo za na orchestre na ye oh na nga naza na orchestre ne mpo nazalaki à l'aise mais na nga naza motu monene suki oleka mpo cocktail eyaki bagarre nga na ye cocktail nga mona provokaki yango alors esimba de so Pepe Kala azalaki na vie alinga récompense nga nayebaki motema ne nga nazala récompense na niveau moko osakana te malheureusement nde toloba nga na chrétien tokumisaka nzambe. Mais après liwana ye omoni to salama remarque moko so leader akufi orchestre pe ekufaka bino bosa ba voyage soldat so ba loba histoire ya empire bakuba Godelo Fomo a une idée Godelo Fomo a une pensée par rapport ya orchestre wana influent ou ça a succès à l'époque mais comme wana ko limwa kakate lelo oyo lisolo ya empire bakuba e beta marapenate tandis que bino boza envie bosa la toujours continuité ya comme wana ya défait Pepe Kala puis orchestre oyo bimisa bi ouais olobaki bien soki mokolo orchestre akufi orchestre ekufaka mais empire bakuba ezalaki orchestre Pepe Kala kaka te empire bakuba ezalaki ya 3 personnes donc Pepe Kala président Dilu na président Tex ya bango misato tant président Pepe Kala akufi batikala 2 présidents donc motuna na fo kende pa na bango mais cerveau moteur Pepe Kala ezalaki à tour de rôle à tour de rôle ça élection te baba no sala élection te e bana ko ya yango mo so papi Tex seri mo na sali album renie makasi ya komi na likolo mo pe président Dilu sali pa ya komi na likolo mais nde balobaka étoile bakunda yango te Pepe Kala azalaki étoile ya libela do ya tikalaka na position wana bango bamisusu ta mosusu mpe diske nezo renie me Pepe Kala azaka wana mais ezalaki ya bango misatu oyo oyokaka ke baza na niveau moko mponga Pepe Kala mtalakisanga bazalaki na niveau moko bakabula mbongo ndenge moko badesidaka ndenge moko ezalaki orchestre na bango misato soki ezalaka su te baza mibale vivant bango nde fo barépondre na makambo na po biso ozalaki basali nga eta mosali yo makambo no ezosimba te et puis naza na confiance no total te nde nazalaki na confiance ya Pepe Kala nakobundela eloko no ndeni nga nazalaka nga aloba clair nakobundela yango te nga fona luka solution na nga mais soki namoni mpenza ke moto oyo fona apesa confiance mpo azoyokela nga mawa aza na susi na nga la nakobundela yo mais nga namonaki ke bango bayaki na bango na niveau wana te mpo Pepe Kala babeti nga masasi aza na nga na hôpital azoluka bamoyen nde nini na kozwa bambongo azotala ndako na ngai olia nde nini bana na nga baolia nde nini fale kaka nabundelaka ye fale kaka nazalaki oblige omona moto alingi yo mpenza na motema atali boye mwana makambo asalelaka biso eza ebele alors babeti ye masasi azosala te akozwa mbongo te donc asokipe na ndako na nga navanda na ndako convalescent eloko abongo ata yo moko bakali ata ndenge nini foza esprit mabe mais yo ntango oza bongo te na mutu na yo mosala mutu na mosala kobundela ndeni yango na omoni empire se retrouve boye nga nakobundela yango te mpo oyo baza na tete nango naza na confiance na bango te ke bango baoyokela nga mawa so na problème bien que confiance eza te mais otikala na très bonne relation na bango kitoko relation eza bien dernièrement nde nga naloba polele dernièrement ebebaki na président Papi Tex mpo ye ayaki kodéranger moi ela na nga na ntango nasali générique wana ya Tamak ezalaki aire nali na décoller Papi Tex aye oyaka zonga na empire bakuba toza na besoin na yo yaka natali boye nabomi makambo na nga nyonso nabomi nyonso nabi oyo aza président na nga malgré nazalaki na confiance na ye te mais ndenge alobi na nga boye na ye nabomi nyonso nabi bamise milobela ke malgré na confiance na ye te mais nakende bato na nga mpe baboyaki bato baboyaki nabomi na base na nga nazwi bamise na nga toketi kuna me nazwa mbata mokongo nayaki komilakisa komisongisa na visibilité nayaki nazwa ku lelo ezongisanga nsima nde naza par rapport ya ku wana mais aza président na nga nakoboya ye te nakoayiri ye te aparticipa lelo nayeba na moto aloba wana nani wana eza petit lofombo pavai na mikolo ezalaki ye bon eza bamakambo elekaki mais ndimi te ke nakozala na haine na ye mpo aza président na nga toujours
mais ebebaki pena ebebaki po na sepelaki te ezaki lokola déranger nga et puis na lobaka ona koye koloba sans ko manquer po wana ko manquer jamais nzamba osepela te. Merci beaucoup. Président Dilu to sola kitoko kutu nde to zabo isoka na likamuna imo osala ayaka nde awa na studio pa na nga sali yango pa ayebi ke apa mona na ye azaka très à l'aise pe azongi ne ndako Bajuna pe ça va. bango nde keba Bajuna mumbafu. keba nazaka na bango te keba bango pena keba Bango nyonso na babia et les restes. bon babia penza nanga to mesana pena te eza nango likambo ya kodenigre moto te tant tobetaki na empire bango bayalaki te bango ntango baye eumelaki te pepe kala kufi donc tobeti pena na bango pena te toza na problème na bango te bavie bungi nde nabeti na bango na voyage na bango omoni bato komesa na bango wana bavie bavie bungi ye kutu na kofungola ta ia te po ye nde mutu amemanga na empire donc nde nazalaka wana tina kozalaka te na mokili oyo donc vie bwingi nde mutu apesanga makambo ti bomonaka boye mpo naza lofombo na se vie bwingi asala découverte na yo amemi prêtre asala découverte asala tya bambongo na ye atya baessence na ye na voiture na ye kozwaka nga kuna koya kotika nga tina bumbu donc wana aza vie moko oyo na kobosanaka jamais po wana so nabosani meme nzambe aopinir nga masolo na mama mbili ya bokomi na niveau nini parce que tozwaki mwa une information notre possession okomi na omosala en collaboration na mama mbili ya belle bolosala ba œuvre bon nayebi te ezaka par rapport peut-être ya idéologie ndenge orchestre na opi otika wana mwa côté ok mwa système à succession oyo toyebi lelo oyo papa nani auto kufa oya biso lingwala auto kufa tika yebiso papa Lutumba voilà vie Lutumba atikela manda chante na yebite pe so ba idéologie ngo mama mbila o mona ke no bon na iba na lofombo un jour pe na kotikele mouvement na ngai bokom na niveau ni te dalaki idée ya producteur Gilles Sana Gilles Sana o Kenya yende mutazoki idée wana lokwa producer mbila bela producer apenga amona ke na kende na épaule orchestre wana mais avec le temps na bureau nanga nani totaleli collaboration ngo bureau nanga refusé na continuer okabwani tokabwani te ngane na kati puis orchestre zaki ya ngana kenene na orchestre na ye bureau nanga est décidé et lobi non kata collaboration wana bamoni par rapport à niveau na yo comme musicien mbila bamoni wana kusi na koma ide na koma musicien na ye na koma musicien na ye ondimaki mikitsa na ndimaki na nga na salaki tout mais batali penza na musika ba onga na koganie na nyonso batali babi non et puis makambe belé kaka ya mike za komaki déjà bureau est décidé et puis na joki courage à obenga producteur qui na arrêté le groupe nangé zalaki na minito nazo préparer album au Fouébima d'ici Kalamingité. Donc c'est un peu ça quoi. Nazana maman Bilabel souté, maman Bilabel a continué à groupe comme d'habitude. Oh et sengela ina sala kuna na sali. Et là bena producteur a ont besoin na sali. Ko réformer groupe wana ko pesa ngo esprit, ko blamusango na sali. Les restes c'est pas ça disque na bango moko ngana zate. Merci beaucoup. En tout cas, là, c'était la réponse de Godé Lofomoto. Mon chité, par rapport à l'étape, il y a Souka, il y a émission Nabiso. Merci à toi, chez Lambelou Kassongo. Joyeux anniversaire à toi, Nakati à Londres, chez la Kassongo. Joyeux anniversaire. Jean-Paul Oueli Motema, il y a Merveline, Mamana Kenaya. Merci à vous. Avec sa fondation Wellpay. Ensemble, construisons l'avenir. Merci à toi, Jean-Paul Oueli, patronne et à Fondation Wellpay. Merci Yaouli Pensien et champion Adolmo contre la Rochelle, Tim Skabengele, l'homme des immeubles, et puis Dédé Lucas Cashmani. Il y a Madame Mamissa, couple impeccable. Merci à toi, encore une fois de plus, de la nation Tondo Manamanga Pichu, Boss Lady. Alors, parlons à présent de ces studios Otobuni Oyamba, musicien et belé. Mais on a l'impression, que les belé puis mécanisme au salama soupçon, au comment privé beaucoup plus d'artistes et rançon. Théorie est faux. Batumne balingaro pakolanga couleur wana. Nazara privé à wera santé. Wera sonda na confiance na ngai. Ah OK. Wera sonda na confiance na pambate pour amoni pe ba preuve. Oyebi na wenge wana bayaka poto bakuta ngana ale makaba.
na beti déjà pile face yale makaba bato bayeba apete tamsu na yebisa bato ngam na beta babaso wana alors bazalaka epate ta bayoka pile face bakomprena ke le fombaza mystique po à l'époque wenge banango beta ki wenge empire beta ki empire zaiko eza sur le ndeti lelo te bokese kokana mais bakomprena te basi c'est empire bakuba yeko beta na wenge mais apesi couleur moko boye ça rythme toujours yango na pe memaki ti omonaki bamimishi bayaki partir ya pile face pression wana na tiaki kuna bango na wenge ezalaka te avant alors frappe wana na vubika wana esali ke wera aza visionnaire wera ntango bakaboye na jibe atali boye epai ya okende ya te abetelanga porte navanda mpena na ndako na wana oki kokoko wana debi kutu te wana bajibe bakei wera atikali ye moko en l'air basangani bakeli luka producteur ndiaye asala bango disque siko ndiaye andimi mais siko fo baza na maestro bazaki na maestro na Adolphe bango mibale na Ferregola tena Didi Masela Ferregola azaki musicien na bango mais bango bazaki nde bakonzi te mais ye pe uta wengi azalaki de ata bajibe bakei azalaki deja na wera atikalaki wana mais bakonzi ezalaki Didi Masela Adolphe na wera wera nde moto ya kolukanga po ezalaki na besoin baza na maestro aya betenga porte kokoko na fungola bina bo wera na fe wasenga bakoti na pale na ngaba na pesi ba en place wera robi toye po tozwa na studio biso mambwana to sala ngo te yebi ngo te mutabana osela biso ale makaba mais ale makaba akekota jibe donner nzabwe na ye yo ka ko ede biso ngape na ipsi non problème yata mona pepe kale so pepe kala pesi accord na osala bino voilà oide ba na sur les plats ya son ou au bêta maestro donc muta osala album réalisateur menga siko na koma loin nga na réalisateur na programmeur tant oza programmeur ya banzembo wana donc oza d'office arrangeur c'est ba JP qui soit na bana pana yo non JP qui c'est ingénieur de son ingénieur de son nga siko na musique pour na kanga makambo wana te na ingénieur de son na yango kasi babenga maestro kasi wana bengiseke ye mwana sans polémique yaza ingénieur de son nga sikoyo na à l'époque nga nde sikoyo wera nda ya kobetelanga porte o mpe po wera abetela porte akoleka aloba nga nde mutu wera luka yo wera mutu aluka ngai yango na lelo bokoma na confiance okoma privé na ye te nazala jamais privé na ye jamais de la vie jamais d'ailleurs omoni ntango Blaise ebebelaki kuna na BCBG Blaise Bula kasayeka apa na nga lisusu kokoko pondération 8 ngati ngam na sala ba programmation de wana de tout qu'est-ce qu'on a studio comme JP qui est ingénieur comprendre nazaka jamais privé moto yango moni makambango bureau na nga pe telemeni makambo collaboration na saina mbila bel babi ça te dérange même makambo à chef de l'état on a ratango kara pour na makambo pour mbila bel mais oui tel que ça sous leader to comme na 4 orchestres justement siko yo tango zo perdre maman yo kuno ozwani na kangi munoko akopesa quel boule boya komona pas fatiki akotiko pe so alingi akotika yo pozo beta pana ete bobo soleil mama ngoti bo solo ni na bino meza pana ete yem da ko décider Gilles Sana témoin non Gilles Sana asalaki eloka bien po na epole orchestre wana na kendaki pe na sali rôle yango mais yemo la personne de Mbili orchestre ya ko décider na lingi afuta nga ndinga lingi ko résilier pe contrat ako na à tout moment yango na bureau na nge boyi babi kata makambo wana obandi ko perdre niveau na yo mais yo kuna elo rozwa oza eza ebanité mais na kata oyeba na terna to chuter non parce que tu épuisé déjà ba minutes comment na ndengo soutenir ba musiciens sur les plats orchestration sur les plats réalisation ya ba œuvre na bango la fois passée autant à la éprouvé au perda qui moi non si je ne me trompe pas ma mémoire est bonne tout le monde qui vraiment présence il y a artistes musiciens presque belleté au p quand même au soutenant tout le monde a bango bien que matanga ba pesa invitation te mais to yebi que notre présence il y a chacun de nous et ça la un peu rehaussé oh wana ezaka défaut na biso ba congolais défaut na biso ba congolais to lingana rapenza te na mitema to lingana rapenza te na mitema mais eza bonne note nga pe nazwa bonne note po mutu to akufelaka
yango na siko yo pe so kufeli kozela nga te Pousso yepe na œuvre no au sale canaille. bon na musala eza autrement musala te musala ta na sala na osala mpe na compte na nga na yebike expertise na nga ekobima mabe te moto apesa yebike moto ayaki matanga te moto ayaki matanga te ye mpe na ozela matanga ne na koya te c'est ça ozela mpe matanga na ye o matanga ne na eza ezwaka biso tuti bato nyonso osala na bango bayaki bamiso ebele bayaki bamiso bazalaka na bango dans l'ombre on a otanga moko président Verkis Kiamwanga nazalaki oui bon de la forêt yaki de la forêt azalaki te mais atinda ba message ya condoléance boya azalaka na makambo wana atindaka kutu na lar atindaka na lar bon président JB bon en tout cas JB ayaki te bon pas atinda ta message te kufelomi de double king mon pas ou rien tinda yo sola bien te oh to sola mais ça il a écouté misala mo vie no fali oh fallait ça vient en matin oh wana berer bonini berer makasi boni afina ya nga pe sina koli te nakomi mpe topikla kaka nde toza boye nde toza topikle me baza baleki na biso bango nyonso na bafere rien te namona bango te bayaki te lelo toclôturé na yo komona génération ya lelo namonaki osalaki mwa lecture nango plus vite na ndenge ya début ndenge bazoevre sur le plan musical et puis respect oyo bozalaka nango ya kala mpo soki baomona lofomo bayebi koza pondéré bayebi koza crédible sur tout ça mais génération ya lelo par rapport ya crédibilité bino boza bayaya déjà na musique boza na idée boza na pensée moko boye pondéré mpo na musique na biso ndenge ozomonela génération ya lelo ndenge bazoya na musique baza dans les bons ou au plus tard bazala na ba défaut ebele pour la musique na bango bon nga nazo condamner ka mboka nga na condamner mboka na osambela makasi mboka ezo omoni biso tant tozo beta musique oyo tant tozo yekola nanu pana biso balambaka na ndako na biso papa na biso na mama na biso do bachela nga sani na bunda na kate pona lia na kokuta biloko na yebi pe pa euti te na komonika bachela nga sani na le do nazaki na temps ya koyekola nazaki na temps ya kogarder éducation ya bien lelo bajene lelo bazwa na temps wana te bandako mingi te elambaka nga lelo na mwana nga akomi rapidement passé so ozomona azokotana Kevin Lofombo aobeta basse danser rapidement mpo ya nini mwana obeta dia basse mwana na nga wana aobeta basse donc oza na idée te donc ye d'ici quelques années totelema te donc azobeta yango mais mpo na nini ndako ye afandaka elambaka aliaka azana mutu na ye ezala koluka damage te aluka yango te elamba olata aluka yango te mais bajene ebele lelo bazwi chance wana te la plupart la majorité ya bandako lelo na Congo elambaka so te do bato babimaka abimaki rep azozonga makolo imagine bakali nga na beta na stokas nga na beta na stokas na repetaka na matete na longa matete tibumu makolo nana opeso trans eza te ebi wana fobela trans eza te elandisami ke lelo rep lobi rep ebana olandisama na toujours makolo oui akendaka makolo na kati na nga normal na kati bomoni biso bumbwa so okati kaka makala okati makala ngaba okati ngaba obimi lemba mba moko tima makasi na papier mouchoir kaka papier mouchoir oza na mangu bano na biscuit na nzela tomoni pasi na makambo oyo eza lelo nzambe asunga toza mpe kaka na pasi nanu mpena te te mpona bajene ya lelo pasi ezalaka te baye na vie facile te bango kutu mpona bango yango baza banul mingi baza banul bazwi nano temps koyekola bainstrument na bango te ebele te oyo bayembaka bazwi mpe temps kovanda kutu na bakulutu ta yekola nuance charme bazwi yango te bango mingi omona peta moso arenie mingi mpe bazotepatepaka bongo mais tant toyokaka bango toyokaka pasi donc par là on a nalobake suka nango ozala mabe soki mboka ebongi rapidement te premier eloko chef de l'état fa bunda bandako ekoma ezongela kolamba bandako donc bato premier eloko nga nazobundela bapolitisien na biso bazalaka motema malamu te eloko akobundela na parlement yango wana tandis que biloko eza ebele na bawenze eloko akobundela biloko eza nango na babakongo eza na babandu na bakasai na baequateur na bakatanga nzala bandako elambaka te omoni maintenant papa alamuki mama alamuki
mwana sauve qui peut luka yo loba na ngana bana wana nani aoye ko l'instrument bien nani yango fazaka azwa grâce à Nzambe. Donc c'est ça ngana zo condamner te eza penza eloko ba politicien na biso baza mité ya malamu baluka bandako banolia so bandako komolia ba jalousie ko sila ba kanda o to koma na ngo dimine corruption ko sila corruption ko sila pour lelo muntu atara boina parler lobby ata parent asali une semaine déjà parler na yezo ko lambate akomi de na soni siko asala place mo muntu mo aye wana pour les kana mo fraude pesi moi $30 fois zwa kakati azonga na ndako balamba esale moi papa. Donc biloko on a tout photo et bango. Merci. Ah, merci. Alors, on a clôturé nayo par rapport à Venayo parce que 2021, et ben déjà, tout nos tout baotalayo, le fond c'est un grand artiste et musicien. Au sana ba yayo, ba meilleur Veno na banay. Bon, meilleur Veno na bande on a grand frère na Shura Mbemba. Oh ya sala ki ngana za lelo artiste. Marqué histoire sur le plan musical. Marka kutu firme firango ma oto yeb sanga ige fona sepelaka. Tozana biso mingi te na Congo, ba famille na biso. Na sens nini? Ngape na ono yeba te imda yebsinga ngo firme firango ma merci pas aux alliés. Abi na Congo awa to mona famille ya Weranson na frère Patrice. Père mo mère mo bango de bastar. Siko to mona pe gode lo fombo na Shura Mbemba. To mona pe Blaise Boula na Willy. To mona pe Blaise Boula na Willy Boula. To mona pe lisusu ba boxer mi bale ba beta ba to mikolo ba makabu. Bana famille mo. Toza troté. Alors fona za nango fier. Donc na kumisaka Nzambe papa na ngana mama na nga ba koti na palme. Pour eza palmarès, eza histoire. Et puis il y a bien pe Sakisi. Sakisi. Wana bina na betela ngo tolo. Sakisi. Malgré eza na batu o bas créer nga ba histoire ebele kokeno kosela nga makambo ke ngana linga kisi ngana za kandoki ngana nganga baza batu ko to betena ba on empire donc batu ba système a soloté parce que makolongolo boy. Non, biso to uti Japon. To uti Japon, na Japon yo na permettre kota na catch. Oh idéologie Japon. Oh idéologie Japon, na permettre kota na catch pour ezambala no liboso kota. Na kota studio. Mbala sima yebage na Japon bakotaka na sapatu na salon te na ke place kaka moquette ezali ko yeba na Japon ta moquette te ka place ba cha forflex okota na sapatu te. Merci beaucoup la clôture dans la dédicace ba dédicace nanga na Chitemba mona komi pa femme nanga Blanche Mbemba. Moi ça zanga mbanda. Système alibande kufa. Te nazara nango te. Nazara nango te c'est des système TH. Ezarate. Ah OK. Nazara nango te na pesa rapé courage na bato bazara nango te po ezara nango na tina mote. Eza nango passe temps pour rien et puis ozo bebisa ba chance na yo. Blanche Mbemba moi ça zanga mbanda na peso bambote pa ozali et puis na yesi ko na chef de l'état qu'on appelle ça ba meilleur venant na chef de l'état na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba meilleur venant yo na maman binotu et puis na batu to ba osonga yo pour tous on a besoin de réforme on est ça rapidement biso to comment vivre mboka ekomi ba courager ba vivre ba malfaiteur ba vivre ba mauvais ba vivre to lingi so Congo ndengwana te to lingi Congo biso o to sala ba to vivre toza simana yo président nzamba sunga yo o réussir makambo zo luka wana po biso to vivre to tikali na ba ne penza ya mingi te nde toza boye ba 50 ans ezebele pona biso ya revivre eza souté donc bandambo toza na besoin to mona ne ba pays tout ezo salama ba pays zo tumbama vraiment souci na nga yangwana et puis na ba o tout ba sunga nga lo affirmer firangoma na pesi José Salai Alexis Louaou na pesi ya Derrick Moss ya Degas Kusungana le président Rachidi Koupa Degas Kusungana OK de tous les temps na pesi Denzu Yalala Didier Mbendos ya Blaise Matadidi na pesi na kobosa na jamais Laurent Kadogo Ade les lois en États-Unis ya Michel Lukubika na pesi ya Muntu coach Mamadou Polondo na pesi a communauté na biso ya bana bumbu baka na poto basala erogal na lina yipsa bango message moko na yoka yipasi mikoleleki na moni baye basongi bourgmestre na biso ya commune na bumbu
bapesi ba outillage ndenge nini basoigner commune na biso ke commune esalami eloko moko te. Prochainement boya kosunga nde baartiste na bino nga naza mwana bumbu lelo nga so nakomi milliardaire bapasi oyo tomonaka oyo ekosila mpo nga nakoma milliardaire eza décision na bino so bodeside na kokoma yango nazalaka na bumbu ne grandi na bumbu nga na kotonga babiloko ebele awa bapotopoto bomonaka bozobunda na bopesi boya kotala so eloni échange toza toujours na bameme potopoto oza na voiture no na bumbu okokobima te botika berere wana tosala effort moko ya makasi bosunga baartiste biso oza awa nga so bana bumbu balingi lobi kaka nakoma milliardaire na bimisika nzembo na wana tiango na baflash bana bumbu badeside opesi consigne na bato na bosomba eloko wana ya gode ata na 50 cents 50 cents lelo biso $1 awa ezaka 2000 francs 50 cents eza loka 1000 francs lofumba bimisi eloko moko ya bumbu mobimba bopesi consigne bosomba yango lobi na tongo na milliardaire et puis 2 jours après babambi bamabulu nyonso eza awa ozo comprendre basolution na bosalaka wana bosangisi bambongo boketika wapi yango potopoto ti lelo nde eza boso mbula ebeti na kobima te voiture ekobima te donc wana nalobi eza message moko na s'adresse mingi na communauté na biso bana bumbu oyo tobenga erogal na poto botika bolamuka boyeba place ni ya kosunga mpo commune etelema toza awa ezaka nga moko te artiste nalobi kaka mpo na nga moko te baartiste baza ebele so bopesi mot d'ordre basomba biloko na biso boyebaka tokóma bamilliardaire kala te epuis so tokóma bamilliardaire me bino ata bino kuna tokoya mpe kosunga bino facilement na Nigeria basali bongo yango moni baartiste na bango baza bamilliardaire epuis baosala mama minene baotonga bauniversité baotonga bastade makambo ebelebele biso awa eloko wana eza te momona bato basangani bana ide ya bien me bazoyeba kokanalize ide na bango te bake basombi biloko baketika na commune nde toza boye na yebi soso mbula ebete okobima te. Merci beaucoup. En tout cas, c'était l'artiste Michel Godé Lofombo. Il a eu à répondre par rapport à nos questions sur clébois.com. Merci nos différents fidèles internautes. Merci mes différents partenaires, sponsors aussi également. Merci à Willy Mouché Nico Damboka, bon séjour quelque part parce que bientôt vie à Ozalana Mabele. Il y a Willy Mouché Nico Damboka. Merci à toi, maman Emeline Zemba, tous Pépélé en Betolo. Et il y a Gauthier Mascotte leader, il y a Londres. Merci à toi. Chez Lambé Lucas Songo, joyeux anniversaire à toi. Et puis Jean-Paul Welly de London avec sa fondation où elle paye. Il y a Madame Merveline Mamana Kenaya Nakati à Londres Motemaya Jean-Paul Welly de London. Boni Boni Basangoya Sami Fumusi. Merci à toi Sami Fumusi de tout l'état Moutunangaï. Merci à toi. Merci Tim Skabengele l'homme des immeubles. Merci Champion Adolmo contre La Rochelle. Et puis il y a Willy Pensien et les bailleurs de fonds. Merci à vous. Merci JR Kumbi à Madame Mireille Nakati à Allemagne. JR Kumbi à Madame Mireille Nakati à Allemagne. Et puis Debra chef coutumier Nakati à Grenoble. Debra chef coutumier Nakati à Grenoble. Très fort. Merci à vous. Continuez toujours à s'abonner sur notre chaîne d'actualité et d'information. Ensemble avec les vôtres Bakali Prince, journaliste artiste. Merci de la nation. Tonton Manamanga Pitu Boss Lady. Je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Bye bye.